bana Guine, bana Dar es Salaam, bana Poto, bana Mokili Mobimba, site FM Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Yandankala, twende. X-Bass, Marandura, Franck Semaï. Du nouveau à Kinshasa. Pas de soucis pour la couverture de vos organisations. Un reportage de professionnels. Venez contacter Africa Info Concept. Vous aurez un service de qualité. Et surtout, 1. Pour les reportages deuil. 2. Pour vos fêtes de mariage. 3. Pour vos fêtes de baptême. Et aussi anniversaire et autres. Nous sommes très disposés de vous offrir un service de qualité. Côté photo et kobangate, ba photo shooting, ya modèle, ya lelo, ba couleur solo neti kaka na New York. Et koyeba na kutute, oyo ozali, okomi bossa na yomoko e. Venez nombreux car nous sommes à une phase promotionnelle. Soki olingi to diffuser makambo na internet ezali kutu na prix ya mukei kobuka na lisute. Africa Info Concept, la qualité oblige. Mafuta na mafuta. Fidélité sur votre site www.africainfo.net. Comme vous le savez, Africa Info, c'est un site qui vous livre les analyses des activités sur les enjeux de l'heure. Sur ce plateau, nous recevons M. Mike Mukebai Nkoso, avec qui nous allons discuter les sujets d'actualité. À qui je dis bonjour, M. Mike. Bonjour. Oui, M. Mike Mukebai. Ce qui te Lukayo, et ça, suite, il y a information moko qui bat son plein partout ailleurs. Zabongo, ba publication automonaki. Ba photo yo nandeko na yo Jean-Marie Kassamba bana mboka ba mituna ebele par rapport à ça, même si on réagissait qui déjà na ba média mususu biso to préférer qui peto les kato yeba si de quoi il s'agissait til ndeko eloko wana omoni bato ba koluka ndenge nyonso te bazwa ngai lokwa ba moni nzela ya kozwa ngai te na nzela ya bango akanyaka ekomi te babebisa lokumu na ngai. Ngai na sai boloko sanza zomi na moko. Tango azaka na boloko jama ya bandi ko chola ngai, kofinga ngai. Na boloko azai kuna na ebisi na ba oyanga boya no lai. Ba yanoli ye na ndinga kafukafu. Yango yoka kombo wana yemeniti ba pesa ye. Alobaka eloko wana na etando eke moko alobaka te Yemen ya na mokili Afrika. Yemen ya kamoko Afrika te edekaka bo bato ayebaka yango te. Bato nanga ba bimisi yango e fiakoli ya leli. Tango na bimi boloko akomi kolela ayebisi ndeko Barbara Nzimbi te benga Mukebai toso anaye toyokana tokutana ye na lingaki likambo wana ta mokete na tuni ndeko nanga mosusu mopanzi sango bienvenue bakumanya abinanga te kenda loko abita bengi yo na nzela ya bapanzi sango kenda bokutana ye na yoko kena kena ndako ya Barbara Nzimbi wana to wana 2015 ngana bini boloko na juillet na sanza ya sambo na banza te bokutani wana ezaka na sanza ya libwa to ya zomi septembre to octobre na kei pona kotalisa ke nazaki na likambo ya kobomba te te nakendaki kuna te pona kende soko soane likambo nini nakenda anga moko te nakenda ndeko na ngai ya mwasi cousine na ngai Fatou Bolombo na bisi Fatou yaka tokenda bato bazaka boye tango okenda kuna bakomo bate topesaki misolo tosolaki boye akomi moto na biso tosi tosombi ye lokwa bango bamonaka bato kwa bandunda basombaka bato tokei na Fatou tokomi na ndako ya Barbara Nzimbi eloko wana Barbara Nzimbi akovanda na avenue Lunda Bululu na quartier Jamaïque sika na yebi pa vanda kate na kende sika ne bembala moko wana ya liboso pe ya suka
tokei na ndako ne kiti wana omoni bakolakisa na elili wana na foto eza kiti ya ndako ya baba Nzimbi. Sika pe nayebaki te nakoswana elenge journaliste moko lobi azaka mingi na ngai ayebisi ngai o kiti oyo bovandeli na baba Nzimbi singa nasomba ngwe pa baba Nzimbi. Baba Nzimbi asomba kiti mosusu atekeli nga oyo kiti oyo ekoma na ndako na ngai. Ngabi au moins yo yebi likambo ya kiti oyo tovai na kiti oyo ya na ndako ya baba Nzimbi. Tosololi baba Nzimbi alambaki ambai mwa moteke mwa soso na mwa ngai toli ngai tole mwa soso tole moteke. Baba Nzimbi atuni komaya nini na bila komaya miziki yeja maye lokwa bango omela champagne esika pepe akonyokwama misolo pepe bakopomola kanyaka po bango bazaka na bomo elokwa babourgeois na pasi ya pepe bimisi champagne ne okomona molangi oyo eza wana yango abandi komela wana nga amelaka miziki na nga oyo ekoki na makoki na ngai mpe na moto alokoso te na mpe moto te kotala te oyo kuna aleki nga tonga naleki na akabongo te na mokili nde babokoli ngai oyo ya ngai oyo ekoki na ngai. Tosololi tosisi bilili wana moto akangi yango ezaki kuzini na ngai. Na elili mosusu okomona ata leki moko oyo atambolaka na ye Jean-Marie wana komona Fiston Kamanda aza na elili moko wana po ntango babimisi elili moko wana oyo nga toyali ngai Jean-Marie Kasamba na baba Nzimbi nayebisi kuzini na ngai aluka bilili wana nyonso ezaki samboto zomi abimisa yango kasi aluki abi mosu ebunga azwi momo mosusu wana oyo toza na elili wana na mesa tokolia soko otali na site nga na fondateur na senzo komona elili wana ya mibale Fiston Kamanda aza wana kuzini na nga komona na te po ye moto akokanga biso bilili wana e na ntango akolia ye abaki aza na nzala te aliaki te tosisi tobimi tole tobimi tokabwani bilili wana basi babimisa yango na 2015 ye Fiston Kamanda abimisaka yango kuzini na ngai Fatou Bolombo abimisaka yango ye ndeko nani oyo anga ya mwasi nani baba Nzimbi abimisaka bilili wana pe kutu nga nayebaka te nzoka ye Jean-Marie Kasamba atambolaka na leki wana Fiston Kamanda nzoka akoma charge ya visibilité na ye Jean-Marie charge visibilité ya Kabila ye pa azwi moto pe charge ya visibilité na ye nde ntango tolongwa nga namonaki Jean-Marie na leki mo bo Fiston Kamanda tabisinga oyebaka te yo ozalaki na boloko wana nde charge ya visibilité ya Jean-Marie ye nde ayaki pozwa bilili ati yango na Facebook bilili wana ya kala ebima naye komona awa poso eleki bazwi yango bazongisi be moko oyo totomboli kopo mpo na kolakisa te ngai nakutani na molili mpo na ntina nini banda kala oyo nyonso bokonzi na bango ezali awa nakei te belelo ekomi na suka ekomi kokweya ngai na nde zoba na bango ngai sikoyo nde naya kosuka bango ngai naya kosunga bango ntango bakomi kokweya basi bapomoli mboka nakokota bozoba bongo te nayebisi bango nayebisi ye Jean-Marie Kasamba abimisa nyonso te poni ya kobimisa ndambo ntango ayambaka ngai na planète J oyo arompo Sosimata akoyebisa ngai te nasi na sololi na okuna likolo balobi te namona yo andeko na nga mokasa yo koyeba te yo amobola ngai akosalisa ozwa misolo kuna tosi tosololi tokangi liboke mpo na yo tolobi tokopesa yo ndako tokopesa yo mutuka tokopesa yo imprimerie tokopesa yo misolo yaka epa na biso mboka oyo bokolongola biso ya maponomi te maponomi ekosala te nakoyebisa yo yaka sika kozela te wana akoloba te tosololi na ye mpe na temi na yanoli ye te ye abaye lokwa na yanolaki ye te abite na ndimi aye kobenga ngai poso moko mibale misato nsima yaka awa tovandi biso nyonso awa tokoki be yo moto ozangi bi esika nini bino bovandaka oyo ngai na yaka te toyali awa tokosala milulu mpo na mobu ya yambo ya liwa ya ambassadeur Augustin Katumba nde abi moto wana na bomoi na ye nazala kolinga ye te te koyina nakomona ta kosala mabe mpo na mboka na ngai nakobundisa ye nde nabundisaka lingomba ya bango mobimba sika awa akufi ngai na ya na milulu na ye wana ya milulu na bino otuna ngai okoyanola ngai makasi okabina yanoli okoyanola ngai boye makasi boye ngabi mena yanoli yo toaka biso mbe na singa na yanoli nani akati wana akamati ndeko mopanzi bisango moko abandi kotinda ye koyaka mikolo na ngai epa na ngai mikolo nyonso
pona koya koyebisa ngai tete kulutu ndima misolo kozwa kuna biso pe tokobika na nsima na yo naye kogangela leki na nga wana tozalaka ne mingi naye kogangela ye mokomoso abi kulutu omoni bato bazalaka boye lokola baluki oyo na nzela ya misolo yo boyi bakoya alobi lingala oyo ya indubili oyo babakabi bakoya koleka yo koleka yo lokotalisa lokola bakoboma yo ngabi boye bayebi so sika te komi te baboma ngai mbala suka na okoya lisolo ebima na monoko nyonso nga tovai na yo oki ngai kende kopesa bango esika na vandaka soko bayebaka te wana nazalaka esika oyo te awoye na lingwana nazalaka bandali na bao 23 nga biyebisa bango bao 23 baya soki na moi soko na butu baya bakota baboma bongo na kotuna bango liboso te babetanga masasi nyongo bango bakobomela ngai eza ya nini mpo mokili eza nde ya bango nde oyo komona baye kobimiseli wana lelo baye kobimisa yango mpona kopakola nga bosoto kotalisa bato te nga nayaka epai na bango na kobombana nayaka epai bango nabombana mpona kosola likambo nini eyaka mokoni kasi batangela bapesa elili wana bapesa mokolo tokangaka yango te bawangana te kiti wana tovandaki ezalaki kiti ya barandimi te bawangana te na 2015 bawangana yango baloba tokangaki yango wapi balobi akangi yango awa poso moko to baloba esika nini mokolo nini kiti wana eza kiti ya wapi bato bakende otala kiti wana esika ezalaka oki ngai bapesa kombo esika wana bato bakotala kiti wana ngai nayebisi yo te kiti wana ekoma epai aleki na ngai moko ya mopanzi sango kaka lobi nde eleki wana koyebisa ngango soki olingi na okamatula loboko okomona kiti wana epai ekoma mwana mboka Mike Mukebai lobi tolandaki yo na etando eke na ndeko moko naza sur ayambaki yo kaka propos ya makambo tokosolola mais lelo ndeko wana azalaki victime déjà lobi na butu ya menace est-ce que eza te par rapport ya video wana ou soit nani akoka kozala nsima ya menace oyo ndeko Eliezer azalaki nango ndeko ndenge tokosola na boye Eliezer aza moto bakanaka bayina ye mwana bato po akoloba solo Eliezer tambo yo yebaka teke bakanaka ye balukaka nzela nini basala ye mabe wana lobi bato bake esika azala kovanda eboso na Kisasa wana komi na Kisasa sika koma alimete leki na ye atikala wana bato baye na butu makasi 3h du matin bakoti bakotuna leki na ye wapi kulutu na yo bakamati leki na motuka oyo atikela leki bakena leki kobeta babeti bibotu baye kobwaka ye na banda leki nde to babonzo to ya kovimba oko yoka te bayaki koluka nde ndeko Eliezer soki oluka ye te basala leki na ye bongo mpo bayebisa ye keba mbala nsima ezali nde yo kasi nga nayebisi bango ya liboso to nayebisa bango naye nakoloba na sepe ya likambo moko ntango nasoyi na ndeko Eliezer nayoki te nakoloba na ye te moto oyo abangi ata moke nayoki be motema makasi oyo azalaka nango na etumba oyo tobundaka lisanga kasi nakoyebisa bato wana biloko wana ya kobangisa bato moto akozonga nsima azali te moto akozonga nsima wana lokuta oki ngai moto akozonga nsima azali te tokobundela mboka eloko tokosala mabe te bongo kozongisa biso nsima boni yo okobundela nini okobundela kotikala bokonzi be ya kanyaka mpo pomola mboka tokotelemela yo te suka etumba mpo na bana biso tonyokwami na mboka oyo lifuta te kolia te fonctionnaire mpasi kelasi te loteliki te bana biso mpe banyokoma bongo tobi te tokotelema wana ya makoko babengaka lokota efrançais intimidation moto akozonga nsima na intimidation azali te oki ngai tokobunda te suka toyebi te bato azala so aza na bokonzi akobangisa bato akoba nakokenda te yaya jamai alobaka nini nakokenda te te moko mosu abimi akoti mpe na pepo apesi mpe baninga kuna mbotabi nga wana nakei akenda te akenda Laurent Gbagbo atiaka monoko te na suka akendaka te akendaka Kadhafi akendaka te atiaka monoko o mosusu kuna Saddam Hussein si bakendaka kanga ye na libulu avai na miso ya dollar ayebi su mosala kosala nango te ndeko lokuta nayebisi ndeko Eliezer ateyema makasi isusu na ngwi ndenge ateyemaka nasepeli nakoyoka ye ayebisi ngai te eloko ekobangisa ye ezali te ye asaka mosala na ye mpo na bosolo mosala ya bosolo akotika yango te ndeko Eliezer yika mpiko bayi mboka bazali na yo mboka ezali na yo etumba okobunda eza etumba na yo te
etumba po bongisa bo moina ote po bongisa ba awa yote etumba pona kongo mobimba kolwa ko batela biso kolo moto batela yango wana ngai ko. Merci ndeko Mike Mukebai. Mais ndeko Mike Mukebai kalate awa chef de l'État Joseph Kabila Kabange a tindaki déjà ba invitation na ba partie prenante dans 48 heures ba tinda ba délégué na bango pour na ko luka moyen ko tia président ya CNSA mais IDPS et l'obignet ba kozala kakate. Pourquoi kaka kozala différent bino batu ya IDPS vis-à-vis ya majorité? Mboko oyo ekufi pwani mboko oyo ekufi po ba konza mboka batosaka mibeko te banyataka mibeko tango babuki mobeko likundi tobi tosa boni tobi tokenda toyokana tokena lokasa Senko tango yoko bate biso toko boya nyonso lokasa ya Senko esengai tosisa kotia yango linzaka tosisi te bango wana bakamati bakena yango bakomosalela yango ndenge balingi kasi na nzela o bango bakosalela yango bango moko bayokana kate bakotia ba ministre boni tukumitano na mine 54 o bakomi na mokanda o batie linzaka batie bango boni tukumitano na libwa na boni na libwa 59 oyoki bango moko mokanda o batie linzaka bakosalela yango te sikayo kotuna biso soko toko boya nyonso bato bongo soko ke kosala na bango ya pona ko mboka te toko senga kotosa lokasa ya Senko etumba na biso yango wana toko senga kotosa mobeko ya Conseil de sécurité résolution 2348 o ekangi bango kumba bako bimaka na yango te bana makasa ko bundisa mobeko wana te bako loba bikolo mususu batele ba Conseil de sécurité yo kote ma Conseil de sécurité makasi ni wana ngo nkita te mampinga te o ata na moninga te na communauté internationale okote moko bunda suka yango wana bakokenda bosenga biso te kondo kota ne loko eza ya bulu yeke eloko bato bako sanza mabe bako nda mibeko te bo ba biso te toko boya nyonso to boya nyonso te to boyi nzela ya bulu yeke to lingi nzela ya pole yoka mapona bebe te bako sa mobulu na mobu oyo yo yoki te nanga komi koloba ke kuna na kananga nzela ya kosala rolme ya te tolobaki nini bato bana posa maponomite mikolo nyonso Conseil de sécurité Nations Unies communauté internationale Union européenne bako bimisa lokasa kokoma communiquer pour makambo Congo bako loba te prétexte sécuritaire ou politique et ya te kozongisa maponomisima yango wana prétexte sécuritaire babimisi yango biso to yebaki yango tango batuna ngai eleko eleki sans ami tano makambo ka mwina sa na baka wana ezelo ko basali bango moko po bazo nzela te maponomi ikosala mate oyoki yango bongo biso bino bolingi toko dokota na nzela na bato baboyi ko sesa maponomi yango boko senga biso dosala sikoyo toko suka wapi mwana mboka Mike Mukebai oko tu nanga toko suka wapi toza be na nzela mibali shinzela moko Kabila zongisi ma posto sito zongisi si mambalebele na makambo ya dialogue akachachi na makambo ya arrêt ya cour constitutionnel soka zongisima to sisi lokasa to sasi mapona soki aboyi kozonga sima yango uyo kaka wana ola koebisa yo Conseil de sécurité akosisa likambo wana oyoki makambo kuna ba Angola balobi te Angola akomi komona mutungisi ko uta na Congo ekokota na mboka na ye ba réfugié ba kolongola Kasai ba kokota kuna basi ba koti koto boni koto tukumi bale 20,000 alobi te eleki ya kotika kondimaka bongo te alobi yango akosenga ba Congolais te bakena na nzela ya boyokani yango nzela ya kimia oyoki Angola bikebisi ya pesi ye wana Angola azali moto aza puissance régionale soki nzela wana ya lokasa ya Senko ye atie moto makasi ya boya yango yo komona eko na ko ebiso yango lelo te tika bango Conseil de sécurité akopesa bango nzela o bakomona yo komona kimie kozonga pe mapona mekosama na ko ebiso yango lelo te sima ya sanzami bale sanzami sato tokokuta na yo tokokenda boye te na sanza ya libwa kuna Conseil de sécurité akosala évaluation bengo koyoka nzela bakopesa yo zala na kimia
Ok, Ndeko Mike Mukebai, Tomoni Lelo Natongo, le phare attitré. Après la modification de l'arrangement particulier, la majorité poursuit son passage en force. Est-ce que craignez-vous un isolement diplomatique à l'égard de la RDC? Yoko Tunanga, Soko Kobanga, isolement diplomatique et Yakala. Isolement diplomatique et RDC, isolement diplomatique et Pesi Kabila. Bakashune Sikate, oh Bakendaka. Et si quand on kende so ba bisi bango be bozonga nzela résolution 2348 batim dami babimaki abatambo bisika so bisi bango be bino bozaki wapi pona ko boya kotia linzaka botia linzaka na lokasa ekomi résolution tokosaisa bino boni isolement diplomatique beti bango ya makasi yo mona ta Angola mbela wa otoloba liboso ta pesa mbela oyo Angola asaka boni azwaka mampinga bazaka te na sanza ya zomi na mibale ya mobu eleki azwaka mampinga na isolement diplomatique sekanga ye yo kotuna edesa ikamote edesa ya mboka ya koleka ngai na koleka yo koleka mbuta mutu ye wana Tshisekedi aleki edesa kotikala edesa na isolement diplomatique et isolement diplomatique ba pesi bokonzo ya mabe o ya kanyaka bokonzo elingi maponomité bokonzo bato balingi batikala wana seko na seko nde isolement diplomatique ezwa bango kala bazaka esu na esika te ya kokenda esika mwa moko mibaye bakenda so bakenda bolanda benzela o ya Nations Unies benzela ya résolution 2348. Merci Mwanamboka Mike Mukebai. Mais yebisa biso nanu par rapport à l'organisation des élections, mission prioritaire du gouvernement Bruno Tshibala et la tenue des élections. Maintenant, ceux qui a koki ko mobiliser ba recette pour la élection, monsieur Bruno Tshibala koki kokimela api. Ndeko yake ikuna aza na kati ya moto na yako kanisa makanisite maponomi esa mato esa mate o keili ndenza mapono ba bisu yo akenza mopoyambite akeko sunga Kabila na nzela o ya kotika na bokanzi ya seko kenza maponomi te ana tango ya koluka misote po ya maponomi peta alobi akoluka ngo akozwangwa api mboka bapomoli bandeko bikolo ya bapaya tosaka na bango o babenga ba partenaire babi bakopesa likuta te akozwa misolo yango wapi akeibe te bakende suka na bango akazata na likanisi ba ponomite ye bazwi ye lokwa mosali bakoyebisa yo abando sala soko ngolo babi yo oyaki atepo kebo koya kobima akovanda shui batie ye mosali be ya mosali balobi yo sali kene boy zonga tala boye baluka boye na loboko amati na likolo yango wana batieli ye kotiela ye makanisite te loko moko malamu ekobima kuna soko loko moko malamu ekobima kosisa be oya ye moko oyoki ngai oya ye ya libota na ye bango pe bakoma bato ya misolo wana nde ekosalama oyo nyonso te oyoki ngai Bongo pona nini mwana mboka Bruno Tshibala akocha mwa pression epai ya mwana mboka Sami Badibanga pona investiture na ye kasi okoyoka soni ti oyoki yango yo kotuna moto nano batie yo te investiture yo okomi koyebisa Sami Badibanga yakani opesa nga bokonzi basaka remise reprise liboso investiture oyoki omoni eloko ayeli oyoki abandi kobuka mobeko ako Sami alala te kobenga Sami yaka oyoka omoni eloko ayeli abandi yango wana. Mesdames et messieurs, vous suivrez Africa Info sur ce plateau. Nous recevons M. Mike Mukebai Nkoso, Obino Soboyebi, Aza journaliste engagé. Déjà, Azo éclairé lanterne Nabino par rapport à l'intervention naie. Tolingi to poussana sous moi Namboka Mike Mukebai Yebisa Biso. Tolandi ba propos il y a M. Baudouin Mayo. Alobi, Atundu ne vise pas la révision constitutionnelle, mais les changements de constitution. Est-ce que Tokomiko Yokape sur le référendum, Bisoba Namboka Ndeko Kolanda Atundu te, Atundu nasina yebisa bino. Atundu soko vandi na ye, boinde to vandi alela kabi bato bato mabe, ba pesa nge loko te. Pasi na ye yango na koluka bika lobiko na ye abi ata mutu ko na tambo akanango eza boshabe moto atiaka kombo na nga na ministère intérieur tango bapesi ba conseiller na ye motuka nde na zwi motuka oyo Atundu alongoli makolo na ye sika na ye akepa ya Moïse Kanga bato bebe Moïse Kanga te Moïse Kanga za kuna bato oyo
o basaka makambo na molili pona bokonzi oyo ayebisi ye nga nasali mingi na nyokwami bokosalisa nga te ngai na umeli na pasi botia nga mpe na bokonzi Moïse ekanga abi na makambo wana kenda epai obeminako abi moinako atindi nga epai na yo yango wana pasi ya tundu pona ye bapesa ta eloko ya sika kabia po ye abika yango wana kasi ya likambo ya referendum bakosala ndeko tika ni bango basala te poni lokwa bango bakomona te Kongo ya bango tika bango basala omona libaku bakobeta kasi eloko bato bakozala yango bango bakoyeba te bameka yango totala bamona libaku bakobeta oyo tangeli nga kombo bato ya mayo bato ya kamere wana bato bakenda majorité soko koka balobi po na majorité oki ngai ye moko kamere soki mwa misolo ezangi ye akamati ndeko na ye kombo Placide atindi epai ya gouverneur Kimbuta ke kuna yebisi Placide kende da kotangelo bakomba bato baya kuwanga abi kende epai ya moto nanga mosala maître Yema ake pa maître Yema basali mwa liboke bango ba bato majorité basali mwa liboke ye Placide mi akopesa kamere yango wana esunga kuna oyebi mama Amida aza mama Delix ha po avant de on anda kwa pasi ha ko luka misolo te kwa ko bela moto yango wana ko anda bato wana te wana bakwa bato majorité okingai yango omoni te basai gouvernement ba pesi ebe poste moko lokwa bati po ba ebita na majorité ba ebita ba pesa ke misolo ba ebita soko kelele atinda ka bato pa Kimbuta ba ko sala ye lokwa nde ba ko sala bato sa majorité yo mwete ba pesi poste moko bato mosusu ba na ba député boyike lokwa yete ba pesi bango ko leka ye ba ebita moto na bango tika ni bango ba va na bango na Kabila suka na bango ekoza elongo. Moi, Mboka Mike Mukebai Tokokaki aussi sa émission OT sans pour autant tolobela les dates oyo bisonyo sotoyebi et la date ya libération ya peuple congolais au Izabongo le 17 mai. Est-ce que ozali na commentaire malgré to commis déjà na suka ya kosala par rapport à mokolo ya le 17 mai? Yo koloba date ya libération le 17 mai. Boumbo tokoti oyo ya libération. Pas sûr bato ba kozanga lotiriki kolia mai. Justice ya te. Libération yango ya kango. Oh bato moko bazoi bokonzi ebelo kwa baso basaka bakamati mampinga ba ex-phase batindi bango na kitona bato bakufi lokwa bangungi lokola banzinzi wana nde yaki libération koboma congolais motindo wana te ndeko ba ko sa milulu ya 17 mai bepo bango ba bokonzi to kozela maponomi ko sama bokonzi ya kosike koya milulu wana kosile kozaka suna Kongo te ya mokolo mabe mokolo etie Kongo na pasi te lelo e kokuta Kongo na pasi ya Mobutu e bakisili Kongo pasi koleka liboso milulu wana ekosuka bokonzi na bango moto ekosesa milulu wana pepa yebi milulu wana te. Merci, mon Mboka Mike Mukebai. Dernier message par rapport à Ebembe, à M. Félix Etienne Tshisekedi, au Mboka Mobimba Bazo Ebate, Toko Kunda, ou soit Toko Kunda Te, tout cela qui n'a bande comme sous Balobi, bande ko ya opposition, ou soit ya IDPS, il faut qu'Akabalo Babo Solo, est-ce que Bakoya Nanzo, Toto Bakoya na reste, il y a M. Etienne Tshisekedi, poète, M. Etienne Tshisekedi Basi Bakundaye. Ndeko na koyi bisa oboye. Soki pona makaniso ya ngai na bisu na sina lobi yango mbalebele nzoto ya mowe evanda kuna tozela tozwa bokonzi ya maponomi tosalela awa tosa matanga ya lokumu bato ya bokonzi oyo basi basaki likita na bango balobaki te esengeli te na ko bango lokota li français lieu ya sépulture ya Etienne Tshisekedi ekoma esika ya pèlerinage baboya ki yango balingi kokunda esika eza lokwa na bato nyonso po eleka na boye bokonzi elinga te ba congolais baza na ba euro bato babunda mboka o tokotia bango na moto soko likambo eto kanisi bango to telemeni mboka na kopesa onda kisa ya Mamadou Ndala akufi abundeli mboka kuna na Goma baigoma batamboli basengi te rond-point Signes et comme un rond-point Mamadou Ndala bokonzi oyo eboyi
baboyi te bapesa kombo ya Mamadou Ndala na rond point tango tabule ya kufi yo yoki te bapesi baba mobimba atomba ba ekwe baba tabule tango emene ya kufi yo yoki te kesika ya motope ya bandale comme stade emene kasi moto ya bundeli mboka o ya kwesi ba Rwandais o ya kwesi M23 baboyi kopesa elo kumu oyoki bato bokonjo te bali ebongo Tshisekedi bakopesa yelo kumu bakolinga te yango na koyebisa na mayelo ya ngai nzoto moye vanda kuna tobunde tumba na biso awa tango tokolonga na maponomi nzoto moye ekoya tokunda yango na ndenge elongo bani oki mayele na ngai yango wana. Mais à en croire monsieur Vital Kamerhe ye akoki quand même ko jouer ba bons offices pour être ebembe wana eya ye kolanda ye te eloko babenga kwa ya lokota ifantile récupération politique omoni moto soko yo moko oko kasu komisala te bato baye eloko okomo luka soko mwa likambo opumbwe ayaka wana dialogue alobi akosa bons offices asaki yango akana soni te moto wana mama na ya bota eboni miso makasi baka bangala batawa miso makasi ya moswahili miso makasi koleka bangala yo moswahili oyo soni te yo kosa bons offices oza na crédibilité nini nani akoyamba yo wapi na IDPS nani akoyamba yo yo moto okomi babina lokota ifase dévaluer okomi lokwa mbongo bibende obali akaesu te nani akoyamba yo epa akabila nani akoyamba yo bayebi to mosai na bango yo Simon Baluki okomi médiateur kabila kondima tinda yo médiateur ayamba yo ayebi to mosali na ye tatinda yo kosala soni ezaka na biso ovandi ngana mitunaka moto wana soki amitunaka pe kambo na koloba ya likambo bato bakoyoka bakopesa nga limiemea soni akate tatoyo Kamerhe oh soni akate oh yo sa bons offices bon crédibilité na yo wuti wapi okosi bato wana dialogue oyote okeyo kwa ministre yambo kabila beti yo mokato paipo soni otemina en sisko pour mabelete et comme un gouvernement ba beti su mokato mibale po et bongo yo ko médiateur poni soni ezaka ote boyeko pe nani asengi yo yango poni boye miso makasi koleka ba tokola na kisana bibangala bato akamiso makasi oh yo moswahili soni te moswahili nga afai na Bukavu na Goma na vandi mibu ebele kuna bato wana baka bato limemia bato luzitu bato soni surtout mboko ya bango bashi wana soko ke kuna bato luzitu oh ye soni esila koleka mongala kosala bons offices nani akoyamba ye tango akoloba ngo na monoko na ye ebimi pe abipe te bato bakoyoka ye oyebe eloko moko ebomaka bato nakobango na kota ifrançais yango esika Kamerhe ase akoma nakoloba lokota ifrançais pe nakomeka kotatola eloko eza pasi ya mokili c'est quand tu commences à croire à tes propres mensonges okomi kondima lokuta ya yo moko omoni lokuta ya yo moko yo okomi kozwa ngo lokwa solo napesa ondakisa lokuta oyo esika ekomi te pa Kamerhe tala lokuta ya baipo etika Kongo nde ezaka yo vai na bandali na ye na mboka na bandali na yebisi yo ndeko na ngai again salisa ngai na lingite bato ba yawa ba yembela ngana la kisaka bila bilili obi na ngai pesa nga dollar koto mitano 5000 na bite mingi wana ngana sina zwaki mosuna bombi bango bazaka be bongo lokwa moto moko la kisinga lobi abimaka mbuta mutu bango kanyaka wana yebi abika kabena nzela wana tango na ye na biso te dollar koto mibale 2000 obi toye yo obengi bato baye babideli ngai bakumisi kabila bapesi bilili na kendo tia yango netando eke po kabila mona bato wana na somi bango kosoma yo moto pesa ye misolo na pesi yo misolo yo pesi bango milulu wana esili tovandi na yo bato esi bakei na yebisi yo oh ndeko igen na yebaka te na quartier na yo nga na succès boy okomona yo moto na pesa ki yo mbongo opesa bango kaka ngonga moke na bosse te apesa ko mbongo na bina yo nga za succès na yebani na quartier na yango esika lokuta ya Kamerhe ekomi il croit en ses propres donc makambo azokosa
te ayeba ta kokosa bato ye moko akomi kondima lokuta na ye mpo moto akosa kayeba te na akosa kasi moto so akomi na esika ntango akokosa ye moko azoyeba esu te nga akokosa ekomi kufa esika kamera akomi yango wana. Merci mwana mboka Mike Mukebai toyoki vraiment et puis to sepeli mais to ngaki to zonga ne bandeli poto kata émission donc on répondre biso ata na 2 ou 3 lignes c'est-à-dire par rapport ya vidéo ba photo o wana to lobela ki ne bandeli to monaki bande ko belé déjà tant ba monaki yango balobaki non mwana mboka Mukebai te mwana mboka Mukebai te message nini okokaki ko lancer na ba ndeko nyonso oyo balandaka yo po tosukisa émission na biso na bango ba oyo ba bundela kingai ndenge ba bakakota li français spontanément ba yeba te ba mikosité ba ba ite Mukebai ko kosa likambo te ba ki na nzela solo akwe kosa likambo wana te o ba bundenga pe na sengi bango na pesi bango longonya mingi longonya mingi bayebaka te etumba oyo moto akaya oyo aza kosunga ngai oyo anyokwama akotekama papa na kenda kelasi nakoma moto nde akomi lelo akota na sa mabele mama o moboti nanga akufaki na mobu eleki ye ntango nakoti boyoko na bimi moboti mosusu awa na kisasa koyebisa yo moto makasi pamba boyo oza mayele so oke pa bato ato kozwa mosolo mama nanga akufi be mobola ndenge azao teka mapa atika koyebisa nga te kenda kuna kozwa kanyaka zwela biso miso biso pe tobika tokoma na mituka akufi akotambo ya makolo tango na bibolo ko mama nanga abi bato babanzaki aye atie moto na lipeka oyo anga mwana ye aleli tango atalinga na elongi abi bato bakanisa kete bakosukisa oyo elombe ko base kokoba na etumba na yo okolonga kongo ekolonga ebongo mama aboti ngai alobi na nga ndengo wana akei na se ya mabele bongo ngai lelo nakende zwa kanyaka mpo nabika nga moko mpo bayimboka nyonso batika na mpasi nga nabika naluka bebo moyo ya ngai tuna bango bana bokonso bako bakozwa kanyaka soki mabota na bango mobimba bakamalamu bana bandeko pe bakonyokwama akosala bozo bana te soko kongo ebongi pasi na ngai ekosila nga moko nakobonga bandeko nanga bakoya kotungisa nga te kosala nga misolo bango pe bakobonga eloko tokoluka yango wana baoyo babundela ye ngai ndenge nalobi awa na bolingo na boyambi te toyebi ndeko wana etumba na ye akoki kosala likambo wana te bamikosaki te baki na solo lelo oyo bosolo yango etalisi te bazaki na solo nasengi bango matondo mingi etumba wana batika te na yesi bango te etumba wana tobanda yango kala bokonze ekomi na suka nde sika ngai zobo ya bango ya suka bapomoli mboka te bakomi na suka ngai nakamata makolo ya ngai na ye ngabisika ngai na ye kosunga bino zoba penza oyo ya molongo ya suka ndenga Mukebai oyo bango bakoko banza bongo. Merci, ça n'est fini avec Monsieur Mike Mukebai Boyo qui déjà a kokina nous ko décevoir maman na été parce que azala qui parmi bateau yo babanda qui ko soutenir ye na etumba na ye to pesi epé merci na ndenge ayamba ki biso epa na ye merci na bino nyoso babanda ko landa biso merci à la grande équipe de l'Africa Info, merci à Donald Scofield qui était derrière la caméra et sans oublier Franck Dissouka, il y a Janine Kezola, aussi à Gloria Olangi l'américaine perdue au Congo. Merci et au revoir. Du nouveau à Kinshasa. Pas de soucis pour la couverture de vos organisations. Un reportage de professionnels. Venez contacter Africa Info Concept. Vous aurez un service de qualité. Et surtout, 1 pour les reportages d'œil. 2 pour vos fêtes de mariage, 3 pour vos fêtes de baptême et aussi anniversaire et autres. Nous sommes très disposés de vous offrir un service de qualité. Côté photo et kobangate, ba photo shooting, ya modèle, ya lelo. Ba couleur solo neti kaka na New York eko yeba na kutute oyo ozali okomi bossa na yo moko venez nombreux car nous sommes à une phase promotionnelle. Soki olingi to diffuser makamburu na internet ezali kutu na prix ya muke
Kobu Canal Souté, Africa Info Concept, la qualité oblige, mafuta na mafuta. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Kiandankala, Twende. X-Bass, Marandura,